Mwana mwasi obomona na coin kombone Patricia. Ye kombone Alain. Patricia na Alain baebani na Instagram. Quand ningi ba couple belé baeba na ba réseaux sociaux et puis lelo to mona ba balana et ba forma ba couple. Lelo to beta lisolo ya Patricia na Alain. Comment est-ce que Patricia a koufi alors que bolingo na bango e bande ko kende tellement bien. Histoire oyo et salama na ba pays presque tout ya Afrique, ya Europe, ya Amérique et puis ya Asie. Lelo oyo ba couple belé to mona ba banda na ba réseaux sociaux, ba banda na ba Facebook, na ba WhatsApp, na ba Instagram, peu importe réseaux sociaux, ba réseaux sociaux mswe belé o biso na Afrique to ebité, mais ba te belé o ba peut-être na ba mikili ya poto ba ebi yango. Bonjour Nabandeko Nyonso Olanda Biso. J'espère que vous êtes encore le bienvenu à Olanda, chérie au News Télévision, kakandenge tozalaka na l'histoire ya analyse et puis tokabula lisolo. Madame Oyo bomona na coin komone Patricia. Patricia fandi bomona kati ya abandai ko fanda na kati ya République démocratique du Congo, puisque Patricia à l'heure actuelle azaya kukufa. Patricia na kokioloba bien akufa puisque na minute déjà bakundiye. Alain azaki fanda na Londres. Alain na Patricia baebani na Instagram. Baebani na Instagram, baebani après Alain a proposé Patricia a ebisi que non nga na sepeli na makasi na lingi okoma mwasi na ngai. Kaka biso moto ebindenge ba relation izalaka e ba normale malembe. Petit à petit, relation avec Instagram, relation bandiko s'est développée. Un petit rien et comme outa Londres et hier à Kinshasa, moi 100, 400 dollars, 200, 300 dollars. Patricia Monique non, nazui mobali oyo asepeli nangai. Et actuellement, qu'est-ce que je dois faire? Nami bongisa puisque nazui déjà mobali à poto. Biso moko to ebindenge makambo libala poto ezalaka. Moi si au en Afrique soit qui mobile ya poto amona ngo déjà miracle pour nae. Pourquoi? Parce que ayebi ke yepe akolanda mobile nae. Ndenge moko pe na mibali ya kini ou soit mibali ya Afrique soit moni moi si ya poto qu'est-ce qui se passe? A mona geno nazui moi si ya poto donc ngape no sani na okende poto avec facilité. Puisque biso nyonso to yebi ke lelo pour na ko voyager et comment un peu qu'on dépenser bambon rebelle et deux fois même on dépenser bambon rebelle pe au voyager. Patricia akutanina mubali vinae. Or Alain Azalaki mubali moko, je peux dire il s'est caché. Ce n'était pas que non Azaki beauté, il était beau. Azaki mubali kitoko, Azaki tambola, Azaki handicapé. Mais Alain, ce qui était derrière, c'est quoi? Alain Azaki n'a pas maladie. To éviter, on ignore, soyez Alain Azaki mutakisi, mais Alain Azaki n'a pas maladie. Après quelques mois, relation na bango mibale et bane vraiment ko kitoko. Patricia Azaki na mubali na epe na Congo Kinshasa. Biso nyonso to biso mutakutani na mutu moko boye oyo akomozwa intérêt sur ye. Qu'est-ce qu'il dira? Nazaka nanga ngamoko. Ndenge pa ebisaka Alain na vivaka ngamoko. Or, Alain a ebisaki epe keno ngape nazalaka ngamoko, mais nazana bana na ngai. On peut dire que c'était vrai puisque version ya Alain to ebiango vraiment nanu vraiment bien dit. Alain azaki na bana 5. Oui, mais Alain azaki na sida. Exactement, Alain azaki na mwasi susute. Alain azaki fanda ye moko. To ebite oyo Alain azaki nango na makanisi na ye. Mais na vidéo oyo to comprendre nini. Alain alobi azokende akutana na Patricia na RDC. Et là tout marchait bien. Et là Alain a commis na RDC. Les jours Alain azokuma na RDC, Patricia a boyani pe na mbali na ABC que non ngai na komi prête ya osa makambu na ngai na mutu mususu puisque nazaki na yo to umeli to sa lelo côté. Donc jusque là libali za kate, jusque là fiançailles za kate et lo malunge zate. Nakutani na mutu oyo ako salela ngai nyonso na lingi. L'homme vit que biso moto ebi que na RDC makambo za un peu compliqué, misali za pasi et tout,
jeune abandai ko débrouiller abi OK problème ezate merci na o salingai kende malamu mobali ya poto RAE oyo tobengi bongo na kombo ya Alain akomi na Kinshasa le premier rendez-vous ye na Patricia bakie hôtel ka ndebiso soto yebi mambole kaka mambole kindenge le kaka après avoir au d'hôtel or Alain azaki na sida une fois aleki na Patricia toyebi mambole kana gite basali ba étape ba jour après quelques jours mamoupe le cas qui normal Alain passé mamouné abi bon OK ngai vraiment nde na yaki ki na yaki voyage d'affaires et puis na kuta na yo puisque ozaki mutu mo boy vraiment o sepelisa inga mingi ka ndenge toyebi ni mambango ezalaka après avoir aussi sa mambounenya sosali abi nazozonga na poto et puis na osa ba makambo to sa prédote c'est tout mama muso mike et puis yo okolanda ngai na version ya Patricia makambo bandeko qui est toujours bien mambo bandako qui est bien et tout mais Patricia a komi kozwa akomo ka sou bien té après avoir passé ba temps na Alain o azaki bon na Kinshasa a komo senti ba effet secondaire na corps na pourtant ezalaki té bazaki na Alain té balikana na Alain té après quelques mois je pense 3 semaines ou 1 mois akanisa que non peut-être azana zemi peut-être ake abi bon na ça ba examen et si ba examen ba doit comprendre maladie na yo ezoye banate qu'est-ce qui te dérange ba binanu les cas au ça examen général abi ngana zaki bien mamunyo se zaki bien et puis na yebi que Alain alinga se langa ba démarche na to banda ba démarche ça makambo nini et puis na ça nidi na kienanga poto tala ne bandoki ya famille ba se nini balinga kanga ngai prière pe banda souté lo sambo boy na vidéo oyo lo conseil na opesa bino ezali kambuno ko bale na lobaki basi ya poto bayaka na Congo mibali ya poto bazaka directement ouvert allez rapport tout soki ayaki na maladie okoyeba te basi ya poto to mibali ya poto pe bayaka ofungoli mambo nyonso yepe soki ayaki na maladie osala nini okoyeba te et plus tard komemelo ba cause to ba ennui na kati ya nzoto na yo ebomi yo peut-être pour 300 ou 1000 dollars ou 5000 dollars wana ozwaki ekotraité yo te peut-être que mbongo wana pe déjà sisaki yango ekotraité yo te peut-être na maladie wana Alain azana ba mbongo na enda fanda kuna ayebi peut-être que non alandaka ba soin na ye approprié soki na ye Congo na osala boye a combiné sans foutiste parce que ebi que non na linga te peut-être dans 5 ans na okufa na ngai bato mité mabe ba mité mabe soit maladie moko ebi que na okufa nga peut-être dans 2 ans alors ça nya ko mopanzango pa bato nyonso ko mopanzango pa bandeko banani partout et du coup tozonga na kati histoire na biso Patricia qui a ça examen général Patricia a fait examen général à Talaboué. Patricia bakangi na sida. Patricia andimité abi makambuni na mona. Kanenge zala to ebi biso nyonso Patricia bengale. Alempe akangela ki téléphone ti baba ne toujours ko solo la makambo zako qui toujours bien. Alain yo comprendre que non Patricia a ebisi que non azana sida. Alain abomba ki pété abi excusez ngai Patricia après avoir ko solo la bakanya na sida bakanya abana d'abord malembe que non nazobela yo mo ebika ale pas otinde ke bambungu landa ba soin salabo peut-être que peut Alain azaki na mutema malam peut-être a aider mais déjà oye ko bebisa mwana ya batu azui sida peut-être pona nani pona yo apoko mo pese bambungu peut-être yo ba soin na yo ezo peut-être 3000 dollars par mois yaza bambungu wana te est-ce que bando tinde 3000 dollars par mois mais pourquoi pe obebisa ye kaka po bando tinde les 3000 dollars par mois pourquoi pas obebisa qui était avant que non ozana sida le problème maintenant ezani batu o bazana Afrique
so bamoni mutu auti libanda basalisaka ni examen ni eloko donc une fois mutu wana zoya directement donc mutu na manao bukandeye yo donc ene kwa mutu nzamba tindela kiyo. Et du coup Patricia ebisi Alain naza un sida. Alors dit ah OK, ils ont problème à grave. Quoi? Ils ont problème à grave. Oui, biso awa ba te belé bazan la basida. Baza kana bango batambola na bango baza bien et tout. Et puis ngape na lingana biso na ngana s'excuser. Ngape ndi nazara bu nazara na sida. Ah? Donc yonde muto pesi nga sida. Allons salinga boye po anini. Oh, moi salingi suku yo kete. Alingi suku yo kete ayebi pa balente. Ayebi te soki ala utelaka wapi kana réseaux sociaux ndenge zalaka. Moi si asenini abanzo konda. Moi si abanzo konda ti ayo panzali solo pa mama na ye. Tala ndenge zaki boye mama na kokite ayebisi pe bande kone misusu babando luka batalisa boye moi si pe tellement qui est souci le quand makasi biso moto yebika ka ndenge mambo mo ezalaka Patricia auta ekotika biso motema nae epe mama kimia na video awa conseil na opesa bino ezani bandeko to akabiso nyonso na souci un jour to réussir na vie tozo pe mubali o peut-être que ako bon moi si azo mubali oyo ako subvenir na ba besoin na ye mubali pa luka azo moi si o peut-être ako aider au début et puis par après yepé azo peut-être makasi pe akosani akotambola puisque to yebi en Afrique moi ba moyens est difficile pour muto développer peut-être carrière na ye mais une fois muto uti libanda mboka ye na Congo ba komisake lokwa nzambe ba komisake lokola mutu moko boye na ebité na niveau moko boye. Il faut que vous compreniez que non. Oui, tu as une dimension mususu par rapport à l'Afrique. Mais tant que mutu aye pas inayo, pourquoi ne pas boba un examen général ou boba un examen. Examen médical est important. Mais même si olingi mutu ana makasi, même si on pensez peut-être que ça la vie na ye, et ça m'a bêté. Mais tant que vous avez l'examen général wana, et ça peut pas bien na yo ndeko. Lelo to mona bandeko belé bazo kufa. Pourquoi pour na iPhone? Pour na mbongo mo boye ezangi sens et même pas na valeur ya somba vie na yo. Muto apesa $10,000 yo kanti $10,000 wana eza peut-être vie na yo. Mais 10,000 vie na yo eza peut-être lobi comme président. Nana ndima ke lelo président Félix Tshisekedi. Akokoza lelo président. Nana ndima ki peut-être que non caméra akokoza ministre. Non, dis-moi que non, Lelo, François Hollande a encore appelé président de France un jour. Il faut tout comprendre que non, vie est amoulaï. Toye bandenge ni toko sala marom. Na biso bato to alibanda. Okuta na mutu mususu peut-être que nanzela omoni obi oh bobe. Ale kaka lobi mbala mo boleki na étape. Ale ozwa maladie conscience ezongi na sala ki on pourquoi. Pona elengi mo peut-être il y a 10 minutes. Pona elengi ya 2 minutes. Conscience kinda qui ezongi na place comme ba nzambe onye komelinga. J'espère que la vidéo lelo na partager les bino histoire moko courte. Mais prochainement tu vas développer encore ba histoire mususu o eza même makasi koleka oyo. Ceux qui bo sepel na tranche ya boye bo s'abonner et puis bo tchela biso ba j'aime to banda ko ebisa bino ba histoire o eleka na Kinshasa na poto partout dans le monde. Misusu peza ba langue mususu to ko sala effort to traduire en toujours pour na bino. Merci na bandeko nyonso bazaki a toujours pour Rolanda Chéri au News Télévision ngai ndeko na bino pour na lelo na komi déjà kotika bino. Pour na bandeko nyonso balandi nga lelo, j'espère que vous êtes en bonne santé. Ba pe boza, boyebi ke bona ba problème na corps. Boza ba problème na santé. Pourquoi vous bebisa bandeko na bino? Pourquoi? Ils ont raison mon côté. Merci na ba nyonso balanda ki biso. Pona lelo tosuki awa tokutani à la prochaine. Bye bye.